Coucou, bonjour, 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 bonsoir ma grande famille. Bote mbote na ba papa, na ba maman, na ba ndeko basi ya mibali. J'espère que tous êtes très bien partout. Place wapo tozwani pe tokozwa vraiment libaku ya kolandanga na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. Voilà, soki lelo zwi libaku ya kolandanga, cela veut dire que aux envies ngape de même ce qui nous a devant bino na mokolo lelo poto solo là, cela veut dire que nous avons envie donc tout ensemble liboso ya nyonso après tokoya pona ko développer o ezali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Notre Père, Dieu de bonté, Dieu d'amour, le Dieu fidèle, il y a votre péché, merci. Pambola mana yo ozali nzambe ozana bomoi. Merci na bomoi ya papa mama ndeko mwasi mobali oyo pesi pema na bomoi oyo azwi bako ya kolandanga na mokolo. Seigneur na pesi yo merci. Te recommander moment na biso ya partage te na loboko na yo. Notre Père zala na biso début jusqu'à la fin. Règne na yo puissance pe bonzambe na yo monisa kati na biso. Oyo nyonso ayo te za musika na kombo na Yesu Masia Nazareth. Papa zala nzambe yo kosala pe yo komimonisa oyo tozo partager Seigneur écoutez botambo bapesa na misala na ba vie pe na mabota na biso dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nzambe apambola biso vraiment nazosenga na papa mama ndeko mwasi mobali soki lelo vraiment ekozala première fois na yo ya kolanda video na biso ya mama abi nasengi na kaka osabone na chaîne na biso ntango otali video omoni mpenza ke obénéficie na quelque chose, pourquoi pas osabone osabone ntango ozotala video ezalaka malamu kolike ezalaka mpenza malamu mingi kolike video ntango ozotala video olike video ezalaka bien makasi e na yo mpe moto oza déjà abonné ntango kotala video ekozala bien ya like vidéo, pourquoi pas commenter pe kosala ba partage et nzambe akozanga te na kopambola biso. Voilà, nazo passer message na ba maman de partout et pas yo tozwami que maman abi atekaka ba robe ya ba grande dame awa direct ya pene awa. Voilà, si vous en avez besoin ya ba robe ya ndenge nyonso ka oyo ebi ke utaka bene donc voilà na poste na nga wana pe ba robe ezali oyo na postaka contactenga comme ça to solo la to yeba kaka ndenge nini ya kosala masolo yango ka ndenge ezalaka. Nzambe apambola biso. Voilà, na lelo na sujet moko oyo penza eza important parce que tolobaka ntango toyaka kaka na eloko eza important po to partager po tokoko ya te totie caméra boye tobandi kofinga tobandi koloba bainsanité tobandi koloba babiloko oyo ekonourrir ame na biso te babiloko oyo ekosunga biso na eloko moko te e ntango toyaka boye toye po toyebi ke eloko oyo peut-être eza na famille moko eza na mwasi moko eza na jeune fille moko eza na tantine moko eza na papa ndeko mwasi moko oyo aza na besoin nango azo traverser peut-être moment oyo e maloba nzambe pe ebimaka nango mpe kaka pamba te soki nzambe autilize bato baloba cela veut dire que mutu moko aza na besoin azwa part na kati wana. Donc toyaka awa kaka na oyo ezalaka important oyo ezalaka toujours mpona kosala nini mpona kosunga biso excuse mpona kosunga biso. naye kolobela lelo sujet ya bamama na bana ya basi. En tout cas, pourquoi ne pas généraliser hein? Voilà, pourquoi ne pas généraliser? Donc cela veut dire na bana ezala ya basi y compris bana ya mibali parce que mwana nyonso tu o azouta na ndaku ya papa na ye azokendo tonga foyer na ye azalaka toujours na besoin ya éducation et azalaka toujours na besoin ya eloko moko o akobima nango na ndaku ya papa na ye po akende nango esika oyo azokendo tonga esika oyo azokendo banda vie na ye ya sika po lobi ezala témoignage lobi ezala lokumu lobi ezala ba fleur o bakosala nini bakosopela na baparent wana oyo bayebaki mpenza koedike mwana wana oyo bayebaki mpenza kolakisa mwana wana nzela lolenge esengeli. Tomona na ntango ya kala bapapa bamama na bapapa babota bana kala na lelo différence eza makasi. Oui, bien sûr, parce que monde ya kala na lelo eza ndenge moko te. Lelo évolution eza makasi, monde évolué makasi, makambo ebele na ntango ya kala ezalaka te lelo eye et voilà makambo ebele. Mais baparent ya kilelo ndenge biso moko tozomibenga baparent ya kilelo tokomi mpe des fois koabandonne oyo ezali
devoir na biso. Comme pe ko abandonner moi ndambo ozomona ke moboti asokoka penza kozwa ba responsabilité na ete lolenge esengeli envers mwana envers bana oye aboti to bandana na bana basi ba mama monde toza lelo eza monde oyo biso mo tomona vitesse nini oyo mokili ezokei nango lelo parce que soki tobi tosala 10 ans 15 ans 20 ans en arrière tout le monde a une différence et ça makasi na lelo. Mais pourquoi si ko biso ba maman oyo tozala na 20 ans na 15 ans na 10 ans en arrière wana tozo kozala toujours ko garder mentalité wana te ko garder eloko wana te o esala ke yo mama lelo tango oza na kati ya libala na yo oza ba facilité mususu oza ba biloko moko boye oyo moko peta mususu ovandi penzo lobi wow et pas biso bena ba la kisanga et pas biso bena ba teanga et pas biso penza boye mais na bana na moko ozoko kosala yango te. Pourquoi? C'est comme si ba parents ya lelo batikeli nyonso ka na réseaux sociaux que mwana akende zwana ye akende ko apprendre na ye akende ko zwana na réseaux sociaux akende ko apprendre na réseaux sociaux akende zwana ya nzela parce que nzela lelo to mona eza réseaux sociaux nzela pe ya ba venir ya ba quartier ya ba nini oui ezali mais nzela o eza ya munene lelo o ezo sala ke bato bazwa éducation mususu bazala nango te o ezosala ke bato bazwa balokota babiloko mususu bazala nango te bayebi te nzela ya monene wana lelo tozomona yango eza réseaux sociaux tozomona yango eza réseaux sociaux. Donc mama ntango oboti mwana no ya mwasi yo oza na libala même si obotaki ye peut-être avant le mariage même si na kati ya mariage en tout cas peu importe. Ce qui importe c'est que mwana na yo ya mwasi oyo oza na ye oyo bota oteyaka ye ndenge nini olakisaka ye nini oyo kozala bolamu na ye mpo na lobi ntango mwana wana mpe akobengama la femme de quelqu'un ou bien akobengama une grande dame na kati ya société parce que ntango balobi préparer mwana lakisa mwana eza kaka te ke à 100% eza mariage non mpo lobi mpe na société mwana wana bazala na besoin na ye bazana besoin na ye quelque part na yebite na société na place nini bazana besoin ya mwana wana alors bazana besoin ba mona oyo kobima kati na mwana wana oyo kobima na mutu ya mwana wana o wapi mwana wana apprenaki azwaki na ndaku ya ba parents na ye yango moni balobaka ke éducation oyo tozwa na kati ya ba parents yango elakisaka biso lelo parce que mutu même réseaux sociaux tozomona lelo bazofingana bazopotana randonnée moko bakoma benga yango mais il y a pas tout le monde qui aza na kati ya rando lelo na kati ya réseaux sociaux ezalaka oyo bazosala barando mais eza na bato mosusu oyo mpe bazosala yango te. Pourquoi? Parce que azolakisa oyo ye akola bongo te balakisa ye bongo te ayebi yango te aza wana te soki peut-être aza lelo na réseaux sociaux c'est pour un but eza mpona eloko moko oyo aye kosala et voilà pourquoi nalobi eza kaka te kopréparer mwasi mpona mwana mwasi mpona mariage mais aussi mpo azala mutu lobi na kati ya société oyo akozala exemplaire oyo akozala na témoignage ya malamu et yango nalobaki na début ke nyonso wana ba fleur ba lokumu ba félicitation ba nyonso ekozonga wapi epai ya baparent ekozonga epai ya baparent lelo ndire baparent tokomi koabandonne nyonso mwana akende koapprendre kaka na réseaux sociaux nyonso mwana akende kodécouvrir ne kaka na réseaux sociaux voire même bamama devant bana bango bakomi neti na mwa complexe boko excuse nga mpona terme wana mais c'est comme si eza mpenza bongo bamama bakomi devant bana bango ya basi na neti na mwa complexe. Pourquoi nalobi bongo? Po mama ntango azomona jeune fille na ye aza na ye ntango mosusu na ba 20 ba age wana ba 20 wana etu mwana nano aboti te aza nano na kati ya ndako na ye mais ntango mosusu amona mwana wana bapropre amona mwana wana asentretenaka amona mwana wana asalaka boye ye moko sikoyo atanke mama ayebi ke alakisa mwana bongo te mais ntango mwana ayebi makambo wana mwana azo apprendre makambo wapi mwana ayebeni makambo wapi asu makambo bosiko mwana olakise nini asa ayebi ti mwana opaso mwana sa yebi mingi boyenga na ya relaxer be biso ba mama kala omona oyebi na hote to sala na ndenge na biso ba pe lelo ba yebi na ndenge na ba osala na ndenge na bango. Où est ta responsabilité? Où est ta part de responsabilité en tant que parent? Devant moi na yo okoki kokoma complexité okoki kozala complexité
devant moi na okoki kozala na kobanga te, okoki kozala soki ndenge nini te. Au contraire, ntango comprendre ke mwana akomi na ndenge wana na bapropriété na babiloko moko neti mwana na azoyeba mwa makambo, yo siko mama fo yeba osimplike kutu lisusu makasi odécouvrir oyeba ke mwana wana azoyebela yango wapi, azodécouvrir yango ndenge nini. Parce que eza na makambo mosusu mwana yo omonaki adécouvrir, yo omonaki ayebi, yo omonaki asali, mais aozwa yango siko na ndenge bien te par rapport ya yo moko oyo ozali moboti na ye oyo kotransmettre na fruit ya entraille na yo. C'est différent. Wana pourquoi? Parce que tu te sens très à l'aise, parce que oyebi ke ngande na seme kati na mwana wana, ngande na tie kati na mwana wana. Donc oyo aza wana c'est moi. Mais tant yo siko ozomona ke bablo mosusu neti yo te, siko oza neti na mwa complexe moko devant mwana, mwana oyo ayebeli makambo wapi, mwana oyo azwi makambo wapi, siko mwana akomi kokola, mwana se préparer mpe libala eyaka te eye. Donc maman ozwi ata 30 minutes te ya ofanda na mwana mpona opartage na ye kolakisa ye ke boye na boye basalaka boye, bazongisaka boye, bamemaka boye, basalaka boye, mwana ayebi te. Donc mama na tabu na monoko osokoka ta kolakisa mwana te ndenge nini balalaka na mobali na mbetu, ndenge nini mwana mwasi akose comporte na vis-à-vis ya mobali na ye, ndenge nini ntango okende libala okosala ozoyeba eloko te. Eloko te, donc eloko te. Donc mpona yo ke ndenge mwana yebi wana deja yo kutu oza tana eloko abakisa te, mpo oza meme na kobanga ke oya koyebisa eloko mosusu oyo ya yebeli yango na ndenge mosusu. Mais yo nde moboti na ye, il faut apprendre, il faut asala, il faut ayeba oyo yo moboti na ye osala nini, o apprendre ye. Wana même mwana ntango okenda libala oza très à l'aise. Une fois que toyebi ke tokenda même na libala ngo, même si yo apprendre mwana toyebi ke ezala kaka 100% te, ye moko mpe na kati ya libala au fur et à mesure akobanda okola na kati na libala vu mpe baexpérience oyo akokuta na kati na libala ngo lisusu nde esala nini, akola lisusu, abakisa lisusu boyebi mosusu. Et surtout le plus important encore, soki akutani lisusu na mobali oyo ya mayele ya malamu mpe ayebi koinvestir mpe kolakisa mwasi na ye, e mwana wana azala vraiment gâté. Azala vraiment bien makasi. Pourquoi? Parce que déjà na kati na ndako ya bapara na ye baseme déjà ya malamu. Mais ma maman lelo tabou eza na monoko. Donc pour la bino déjà boyebi déjà ke bana bayebaka déjà nyonso na réseaux sociaux. Oui, mwana koyeba ndambo na réseaux sociaux, parce que réseaux sociaux toze belé tozoteya oyo baoteya na motema malamu baza, oyo mpe baoteya na motema mabe baza, oyo bazoteya na ndenge ya kosunga baza, oyo mpe bazoteya na ndenge ya kodétruire baza. Mais alors ce que maman tant que responsable, en tant que maman, il faut yeba ke mwana no azoyoka nini mpe azoyoka nani, azopratique yango ndenge nini, azopratique yango ndenge nini. Même si akoko yoka na ye mutu oyo mpe azoteya malamu, akoko yoka ne pe mama abipenda te nye bo mwana pa ete ayoki, mais siko yo mama ofozala toujours na mungu wana pilipili oyo yo kobakisa lisusu likolo ya oyo wana po ezala bloqué scotché na mutu ya mwana na yo, ayebi ke ya malamu azwaki koto yo, ya malamu azwi koto asanini asangisi. Oyo wana siko bino bokomi osala ekomi siko abandon de poste, bokomi ko abandonner ba poste na bino, bokomi ko abandonner responsabilité na bino, bokomi ko abandonner oyo ezali musala na bino to pe mission na bino sur terre. Parce que tango yé na mokili nzambe atindi yo na kati ya mokili, nzambe atindeli yo ba fruit ya entraille na oyo eza bana, apesi yo mission, apesi yo mission, faut accomplir yango, il faut accomplir. To kanisaka te jugement ngo tolobaka jugement dernier, tant que jugement dernier bako juger biso kaka ke omelaki masanga, osalaki ekobo, osalaki boy, ozonsaki boy. Non, nyonso ça fait partie, parce que na mokili biso nyonso tant que les humains mutu na mutu ana mission na ye na part na ye. Donc nzambe atindeli yo bana mibali parce que ayebi, nzambe atindeli yo bana basi parce que ayebi. Donc cela veut dire que oza na mission luka oyeba mission wana osala yango pour accomplir yango malamu, osala yango malamu. Mwana okende libala ayebi ata kolamba te, ba mama ukomi ko négliger ebi mwana yesu ka vandeli manzaka na ye kuna azotala ba manzaka te, yesu avandi kuna azobongisa bongisa ba manzaka avandeli ba video ba make up, azoyekola ne ba make up. Mama baloba toujours que matoi
eleka mutu te. Mais soki lelo bana ya lelo bakomi koleka baboti na mutu, moboti alobi un mois na sa komi na 15 et moboti pas se soumettre avandi krimi atikali abiki alobi bongo asali bongo yesu alobi akosalaka oyo asali. Mais franchement bato akala mpe ebele toyoka mpe bakola mpe babota mpe bana na bapoto bakola mpe na bapoto. Mais lelo so totali bango omonaka édification eza différent. Pourquoi ka lelo fo boyeba mpe ke biloko mosusu mpe eza barise ya diable. Diable akokotisa mpe eloko mosusu na kati ya basosiété bacommunauté mosusu to mpe bamboka mosusu mpona kokota kointoxike bana koyeba ke azobebisa génération à venir. Mais ntango yo moboti oyebi ke responsabilité na yo eza wana na kolakisa bana nzela ya nzambe okosimpose na kosala oyo eza devoir na yo afin ke oaccomplir mission na yo mpo lobi objectif pour lobi omona penza résultat malamu. Mais soki osali abandon de poste obika ayekolaka na école ayekolaka na internet ayekolaka boye sikoyo yo part na yo ezani donc mwana azozwa de gauche à droite azoya kosambisa ngo na désordre azoya kosala ngo na désordre nde lelo baokenda mabala baosala badega baosala badega. Omona mwasi libala olamuka banda ntongo ti 15 heures avandeli tiktok kaleson solo kaleson na ye solo mbeto alala mbala bongisi na te ndako solo ndako salite cuisine la kasa ete donc ye mpona ye ayebi te ke basokola basani na butu avola lo bongisi cuisine na yo donc ayebi biloko wana te ayebi te ke ere moko boye faut vérifier ata manzaka mobali faut sala mobali manzaka ou bongisa mobali manzaka ayebi biloko wana te ayebi te ke faut vérifier mobali na nga lati sur kilote o combien de jours il faut na longola na changer na sokola na tile ayebi biloko wana te. Pourquoi? Parce que yo mamo lakisaki te c'est que yo moko sala bongo c'est que yo moko po sala bongo donc c'est ko tango yo lakisi mwana te o lakisi ete parce que yo bozana mote parce que yo po yebite c'est ko tango yo zata libaku ya koyoka mutu moko atei ozui ezongisi yo mayele. Alors profitez te ya bana lakisa bana profitez te ya bana lakisa bana. Mwana oke libala ayebi olamba te ayebi obongisa bilamba mobali te ayebi obongisa ndako te akataka mobali manzaka te abongisaka bilamba bana te abongisaka makambo bana te eloko te ye eloko ayebi kaka fa vendre la TikTok fa vendre la ba live ya 5h 10h 4h 3h du temps il faut vendre la ba vidéo ya make-up ya manzaka ya yebisa ke mobali oke lia make-up te na libala mobali abimi na tongo atiki mbongo na ye ake musala aya ba extra moko boye excuse ayo kuto na TikTok to ayo kuto ozosala nanu biloko ozobongisa nanu ndako oke na owenze te osali na bacourse te même si bacourse ozosala eza na ndako mais obimisi ate eloko te libanda eloko te obandi kosimba mutu sikotala mpe kuna bana ndako sali te mbeto obongisi te ndomona bato abongo avande libala mo eza pasi boye ayebi nanga teke libala eza pasi po toyeba ta kobanda wapi azomona ta kobanda wapi eyelie ndongo. Mais ntango mwana aza encadré très bien mpenza très bien positionné très bien organisé parce que boyebaki organisation kozala organisé na vie c'est un travail de l'esprit ebandaka na kati ebandaka na esprit parce que même l'esprit na yo soki oza organisé te emonisama même libanda désordre salité parce que même yo moko makambo banda osala na vie ebanda ozalaka désordre parce que tu es donc oza mal organisé oza organisé te na vie oza organisé te na esprit na yo eza organisé te bama boteya bana bolongola tabou bolongola complexe devant bana bolongola kobanga bana bolongola tout bolongola mwana yo moko boti ezala obotaki mwana wana na jeunesse lelo oza na 40 ans mwana wana aza na 20 ans mwana wana aza na 18 ans mwana wana aza mwana na yo peu importe différence ya age oyo na ye bozala aza mwana na yo peu importe bokotambola bino mibale bolati bapantalon bazoyeba te nani mama nani mwana aza mwana na yo tomonaka ngo ti même na bafamille bapapa pourquoi bazalaka so mwana mwasi abebi mwana na yo omoni ndenge mwana no abebi omoni ndenge siko bapapa basundola bamama bongo pwana po ebiki eza bapapa mpe d'ailleurs bino mpe bapapa bolobaka bongo ezalaka mpe mabe parce que responsabilité wana ezalaka ya bamama te
Et ça papa na maman parce que bino bande boza ba parents. Ce que biso ba parents ba parents ba mibali africain. Na ebite sona lo babon. Tango mwana kobeba akomi ya mwasi. Mwana mwasi soka baby akomi ya mama. Mwana na yo oteyaki mwana na yo te osalaki bote mais papa yo poza ki yo poza pas responsabilité. Yo pe fote ya mwana. Yo pe fote ya mwana. Mo boti nyonso wana devoir wana ezaka mama te. Sotan bokini la siko ba maman bana sotan mwana bongaka ma fille au moins peut-être ma fille wana yo pe muto te yaki te maman mo be kaka mutate yaki maman wana plutôt. Donc c'est vraiment important même na bala mibali to qu'est-ce que bota bala mibali lelo biso surtout biso na communauté na biso ba africain mingi ezalaka soki bana baokele libala tozwa ntan ya koteyaka mwana mwasi mais mwana mobali te. Or bible ezoyebisa biso l'homme est le chef de la famille. Alors il faut bien préparer le chef pour que foyer ezala na harmonie et ezala na esengo. Parce que chef ye moko soki aza bien préparé te, chef ye moko soki aza immature, chef ye moko soki ayebi aza na bolingo te, ata mwasi ana osala ndenge nini ebanda ozalaka na babubu parce que pilier eza kotengama bana mibali. Elo peut-être mingi biso tobosana ata biso nde toteya basi majorité ya bamateya nanga même soko otala omona mwasi oui mais toyebaka ke mobali nde azalaka pilier. Mwana mobali mpe fo koprépare ye ntango oyebi ke mwana akomi na baarche moko boye pakende libala siko bapapa bino bato bozwa bapara bana mibali siko bino mpe bozwa na oparo lokwa oyebi ke mwana mobali azalaka ya yo ya mwasi azalaka ya mama mpo bana basi babebaka mingi siko bino mpe bozwa na oparo mpo nga nayebi ke eza na bamama mosusu bateya na bana na bango ya mibali mais siko bapapa bino bolingaka komi neti bana mibali nde bazalaka bino mpo bana mibali mingi badecevoir te me basentaka mpe sikoyo boyoka. Donc mwana mobali ntango se préparer azokola il faut qu'on prépare aussi moralement, mentalement, physiquement, spirituellement aussi. Parce qu'un homme de la maison doit aussi être un homme spirituel. Parce que c'est lui le chef. C'est lui le chef. Mon bal, il sont un homme spirituel aussi. Et ça va bien pour la foyer et s'épanouir malade. Mon bal, il sont la responsabilité na ama. Soka yebi ko sala devoir na elolenge esengeli ko accomplir mission na elolenge esengeli ezaka malamu mpo foyer wana mpe kozala na épanouissement. Donc cela veut dire même bana ya mibali faut ko encadrer bango malamu koteya bango mpe kolakisa bango ndenge nini lilobi bakozala mibali na kati na bafoyer ndenge nini lilobi bakozala mibali to mpe mobali ya mwasi moko boye papa ya bana moko boye ase comporter ndenge nini zongisa ye na makomi ya nzambe loba na ye bible lobi koza chef ntango oza chef sikoyo yo papa zwaki exemple na yo bien sûr soki yo mpo se comportera bien mais soki yo mpo yebi koza exemplaire te papa abanda na okomi teya apo oki oteyi mwana voilà mpo mwana azwango mpaki ekotia ngo na misala olakisi mwana ke oza chef lobi yo moto kozala chef ya famille songolo famille oyo okokende kocréer voilà pourquoi bible ezobake l'homme quittera pourquoi balobaka te ke la femme quittera ou bien femme quittera balobi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc l'homme doit okende ozwa mwasi basattache bango mibale parce que yo moto ozokende ozwa il faut savoir que yo oza na responsabilité makasi yo oza na responsabilité monene ya koaccomplir ebele na kati na foyer mais soki otikeli kaka nyonso mwasi ezala mpasi mpo foyer na yo libota na yo oyo okocréer ezala épanoui. Et moi, si nayo azala heureuse dans son mariage. Il faut savoir que une femme qui se sent heureuse, aimée par son mari, cette femme-là, arosala heureuse, puis arosala automatiquement respect et puis soumise. Parce que tout dépend de toi, l'homme de la maison. Papa beauté ya bana. Ba maman, ba bot, ba parents beauté ya kabana. Beauté ya bana. Bo abandonner ba poste te. Botikela nyonso bana bakende découvrir na réseaux sociaux ti oyebi ta zo apprendre yango ndenge nini okende ko pratiquer yango ndenge nini
Au moins moi natango yebiki ah maman yebisaki nga maman lakisaki nga une fois que akei abosani téléphone maman wana kutu olobaki basala nini tala kutu boye nasala nini olobaki kutu ni voilà wana maintenant tu te sens très assuré oza vraiment assuré et très à l'aise c'est parce que oyebi ke azosala oyo ngai nayebisi asala et le Saint-Esprit aussi va l'aider pour ayebana koaccomplir yango malamu. Mais tant yo banda mwana kenda libala mwana benga kote atuna ko eloko te oza no pas à l'aise to boyi te to lobiti ke ernyo so mwana fois tuna oyo on tu loba ke au fur et à mesure mutu pa kola na libala expérience et matakazo kola mais au moins il faut moi demande moi ko s'assurer en fait ko s'assurer de source ko confirmer de source ba biloko mo oyo la ki sai to pe oyo la ki sakai tant mwana ke libala eloko te nini te yo mpe mama ovandi à l'aise na mokili ku tozomona mo makambo moko oki ocheke kocheke donc kotala koverifie voilà koverifie donc mama azaka bongo moboti azaka bongo mpo asasure na eloko ya malamu oyo mwana azosala mpo yebi ke elobi toza bato tout peut arriver akoki kosala mo eloko mo boye kuna baba ah mama olakisi mwana yaka nalakisaki yo mama te nasalaki mais siko yo oloba nini yo mpe maka nini osali o te mama kasi te nazoki yango na internet te nazoki yango nini bongo yo mpe eske basalaka bongo ebongo yo olakisaki ye bongo yo osalaki devoir na yo baboti nasi yo message oyo ekosunga biso na makambo ebele toteya bana tosunga bana tolongola tabu kotika kati mwana kende koapprendre ya nzela à 100% po akende opratike pendant ke yo ovandi oyebi te loni mwana otonga kuna oyebi te loni mwana azolona kuna po tobukaka oyo tolonaka soki mwana azolona kuna nini dongo yo okasa mwana azolona matembele ntango akosieta kuna asielu moki akwei yoyoba nakanisaki oloni matembele okanisaki to overifiaki to osasiraki to osemaki les mamans eza mpo ya responsabilité eza mission monene oyo nzambe apesi biso na se na moi mais soki yo abandone poste bakuku kutala bi aza fidèle na poste na ye siko yo okoabandone poste ndeni yo okoabandone poste ndeni aussi longtemps oza en vie soki okufa tomona bamosusu na réseau social biso bamama bakufa tozozwa kaka boto mpo ozomona ke azoyeba valeur ya mama azoyebake valeur ya mama soki mama azalaki alingaki alakisanga mais siko mama oyo oza oyo bana no baa na chance ya kozala no na ntango oyo yo oza na chance ya kozala na bana no na ntango alors profite lakisa bana boteya bana bolakisa bana ndenge nini bakovivre ndenge nini bakozala na mabala na société partout na wapi mpo bazala exemplaire yo omonaka te bato ebele bafingafinga na réseau social yo omona baparent na bango babimaka kibudiki bongo batalaka na kwinte po ayebi ke na soni na kobima bana ya mwana intel mais oyo mwana ya kosala lokumu oyo mwana ya kosala fierté na ye akoya na mapeka nyonso oui po ye moto alakisi mwana na ye donc aza fier na oyo alonaki ayebi ke alona ye ndunda abuki ndunda mais comment mais sikoyo yo oyo oza nano envie eloko moko osala te donc yo mona mama mokonzi ya tiktok makasi bana na okutu koloba te ndako na bino donc bokolamuka na yo na mama na bana ata mosusu 15h 16h 17h nde boluka bobrose 14h et tout bosala boye bozongisa boye bokomoluka leo tokolia nini wana bosi bolamukaki bosali donc tiktok oyo buzoba place ya buzoba ko nde esika bino bokendaka kotia ebonga botandi kutu na maputa so boyoki mokongo mpasi mpo bolala bien mais place makambo malonge eza esika oyo okozwa temps oteya bana olakisa bana osala boye osala yango te mpona motu nayebi ke bana lelo bakoma oyeba mingi siko mingi oyo baoyebela wa balangage mosusu basi toza nango balangage insensé faut à un moment faut laisser s'il vous plaît faut kotikaka
faut qu'on évite kobimisa ba langage mosusu ya ba femme insensée bana lelo baoyeba mingi mama asa yebi na yo kasi nde ake wana yaya yango bana bino bazozala manipule bakokenda kobaka bibakabaka bazomema bango na bandako ya bapapa wana na bamama wana mpo bakanga mibali mpo basala boye mpo yo moko so abandone poste ntango okende mpo oyebisi mwana ye so mama boyo olakisa yenga soni ya modele wana siko oyebisanga mission no na vie ya mwana ezalaki ni ka otangisi classe olakisaki batia bande hygiénique boye soko olakisaki mpe nayebi te bobongisa mwana aza toujours lipamboli ya moboti peu importe façon oyo ozwela ye obotela ye a bénédiction na yo alors yeba kogarde yeba kolakisa nzela yeba koteya ye yeba koencadre ye mpo ata lobi ntango okende kuna na mboka tata ozala fiere soki bawa bamonaka toyebi te ntango obanda komona oza fiere na yo moko nzambe mpe azozwa lokumu ayebi ke non napesaki ye eloko ezalaki ya motuya napesaki ye kado ezalaki ya motuya mpe asalelaki yango lolenge esengeli tika nzambe alola apambola biso nayebi ke message oyo ekosunga bamama ebele par la grâce du Seigneur soki oki message en tout cas s'abonner, commenter, liker, partager vidéo. On a bien de prochainement pour un numéro à Sika. Bye bye.